awa nde bikote za kobima ndenge bomoni awa tozali awa ekobima ti entrée ya Mikondo, entrée ya Mikondo zimba moko aéroport. C'est pas makasi na mokonzi biso Fati Beto parce que a favorisé biso quand même tozali na passe mais to komi quand même dans la miable quand même. Makambo za ko kende bako bwana be mayo moni baboy bako viser moi maya wa nyonso teza bien et o kende bien tozo tambola na mboka nene o mboka nene na umela ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision na banzete botonde belo kwa lifuma boza kolanda chef Nzamba Nzamba toza biso na bino tolobiete mabela bankoko tokobungisa ngo oui mabela bankoko tokolinga yango mabela bankoko tokosala penza eloko penza za kitoko yango mo réel koko laksa bandeko ndenge avana banda be masona biso bomwe de répondre za opepa dans la pose za opepa yango ne za opepa bandeko boko tala ndenge yoko pesa honneur ya mboka na biso honneur penza ya Congo eko pepa kuna balobi note Europe bino kuna na Faransa bino kuna na États-Unis bino kuna boko mona aliko pepa balobi ete Congo etonda nkita Congo etonda penza makambi belé toza biso na bino awa toza na village Buma toko tasa bino be village Buma ya libena makambu penza ebele toali awa Prince obo koza komona oyo ezobima aéroport bandeko o bino bwali koyeba te bandeko bino bokomona na gare Kimwenza route Kimwenza bokei arcade na li français babenga arcade babini mo français pas si bana membre babi rocade na bi bien rocade balobi rocade boko mona rocade kuna eko bimela wapi boko tuna tozala bandeko toko talisa bino eko bimela be boye bomoni ndenge bako bongisa wa bino bokolo banote kuna babandi kuna te bako silisaka te bako salaka makambu te eko bimela wapi eko kendele be wapi bandeko toko talisa bino biso na bino awa nde bikote za kobima ndenge bomoni awa tozali awa eko bima ti entrée ya Mikondo ata Mikondo zimba moko aéroport kokende kuna na ngambu kuna na loboko ya mwasi moko ya limeka olansa kuna loboko ya mwasi bomwe loboko ya mwasi pardon plutôt na loboko ya mobali tozali wana kuna soko ke tout wana moto ekosunga yo obima na njulu brasserie okei kuna ti na Kimwenza ga kende kuna kute kuna oleki barricade kuna ndenge ezali pona français pema balobi basenzi twali basenzi koza musenzi ezali be pasi mingi rocade bosi roni malunda malaki sanga be français balobi rocade merci na bino bandeko na bosente bozoko na biso na podcast boza penze belé na pesi un grand merci na yemoko mama prophétesse maman pasteur Brigitte Nteka na Londres na peso be merci mingi na lolenge ndengo zali okola na chef Nzamba Nzamba na bosete ba abonné nyonso tu boza kola na chef Nzamba Nzamba na pesi bino be mbote mingi mais mbote na ngai o penza za spécial penza bankoko batindi na maman pasteur Brigitte Nteka bolobi mama ya chef Nzamba Nzamba mama na ngai na pesi be merci mingi ape na ko kitawa awa boy taba ndo ba ko kita ape na me ko kitawa bon na mekanano wana bandeko moni toza biso bino tozo na bandeko tozali awa tobeta penza pe masolo ya prince oyo ndenge zobima awa ndenge kei awa beko kitawa bon na bita na robeta mwa bulu e osala penza mabe makasi bon tozo apena bandeko awa ndenge tozali na pesa un grand merci na yemoko chef nene
moto akolandela penza misala na village na ye etambola kitoko. Un grand merci na chef Nene balobi chef moko asola kitoko chef moko avandi pene pene ya ba villageois pene pene ya batu na ye akokamba bango penza très bien. Merci mingi na chef Nene tozawa biso na bino ensemble na route oyo na Buma toali penza na Buma bisike zwamia wa bisika makambo kitoko za kosalema wa projet malamu za kosalema bandeko tokotika te toza kokita biso na bino tota ndenge ni misala eza okende ndenge misala eza kotambola nde toleka nde tosala penza makambo ndenge esengeli awa kokita wa tata mbote boni santé malamu yo po vandi awa yanga pe na vandi awa po vandi awa na route na Buma awa eza village Buma eza Buma commune Nsele commune Nsele mais Nsele awa tomoni chef nani azali awa chef nde Nene Mayas oui chef du groupement ya Buma ali moteke ou bien ali Moumbu donc eza village ya Baumbu eza village ya Baumbu oui village ya Baumbu oui sikoyo ndenge yo moko yoki sango route au prince ezoleka ti gare Kimwenza gare leka kuna ti baipene komema timbudi ke mama boende mitibo sawa esa lobe ndenge nini te biso sepe makasi na mokonzi biso Fati Beton parce que a favoriser biso quand même tozaki na passe mais to komi quand même dans la miable quand même d'accord merci beaucoup merci bandeko wana ndenge ezali toza kosola bino ndenge toza penza kokenda wa pona obeta penza fete na masolo ndenge esengeli ndenge penza toza penza kosola na biso na bino ndenge ezali to meko sola tata mbote ata boni olobi nini awa tomoni prince kitoko eza kosalema awa prince eketi na rocade olobani c'est fort obisi tosala chef na chauffeur chef nani c'est plus makasi nini prince salami kotala ka na monoko ya nzela kubukana ni na ministre siko nde comme so bien merci mina mokozo mboka na loko asali donc chef Nene alandeli penane ko nzela esala mpo ba ebele aba président baleka basali kamo te mais chef Nene to abui ti na tango Fati Beton na sala nzela merci mingi c'est pas chef Nene c'est peu mokozo mboka biso merci beaucoup na chef Nene mosaki to sala tomoni kuna ande bisika bisika musique eko beta ba umbu na résidence na penana asoda posa ba umbu fanfan au pamphile so yawa pa chef Nene pamphile ndeni pamphile wana siko mutu ayemba banzembo ba umbu azap mutu ba beta matanga mo beza ba beta matanga yo poza na idea mo nzembo ba umbu te ngana umbu te ngana mkongo nana mayibi nda ba umba wa nana yo na chafa ba umbu merci beaucoup bandeko toza biso na bino de toza penza ko tambo na biso na bino toza okita toza penza ko tesa bino penza misala penza kitoko ndenge za koleka na route oyo merci beaucoup na bakonzi ya mboka merci beaucoup na bino te batu boza batu molo ya mboka boza penza batu molo na obenga penza batu molo bato moko bali penza ko kamba biso bato moko bali penza ko tambola na biso bato moko bazali ko orienter biso boza batu molo me boye ba question bino moko pe bomi bebisi biso pe to bungi merci beaucoup na likanso bozi na projet oyo ya kosala penza prince oyo ya kosala penza makambo oyo en tout cas na sepeli mingi to sepeli mingi penza na route oyo eko kimisa penza ba embouteillage eko kimisa penza ba trouble moko to komona ba grand car pona noki sango balobi ba grand car ba car oyo eutaka ba Congo ba car oyo eutaka boye place tel boye ezo uta bandundu ba grand car wana na place baby sa prince munene oyo toza nango côté aéroport wana tozo leka okomona prince baby moi ba mabulu ba makompenser belé eko déranger biso mais ba kolekela nde awa nde bisika nde ba banda nde koleka pona esala penza kitoko esala penza malamu mingi prince na biso oyo eza principal ebeba te balobi awa nde bakoleka pona nyonso ezala bien mais kona samala tomoni pe na village pe mama bavandi na mboka mama bavandi kitoko mama mbote na baumbu nini mbote na baumbu bapesaka nyoza baumbu oze koloni Musingombe na oloba nini nani na mbote kolele kolele
Kolole kitoko mama musingombe ya solo to vena yo awa meka ko bisa biso sepeli pe nisiko o sepeli ndenge ni meka no ko bisa biso ndenge prince yo bazo sala monifiko o sepeli ngo za kitoko bien malamu d'accord olobani kana ba konza mboka batu ba kolanda biso la physique ka merci ndenge bazo sala musala Maman pesi merci ne ba osa musala na moni ya sukula wa. Omo to apempe na prince Mbote. Mbote boni. Wa kitoko. One mwana. Aza combien de mois? À côté de 5 mois. Na me mai. Pourquoi me mai? Go bébé na ngai. Ça va? Ding 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 ding. Ndanda. Ndandarin ndra abanga mubula yo mubula leta ndandandanda tanda kainga makasa mama ya kano lobela biso yo vandaka mobali nazalia akie musala okolobani na bakona moko nde bakolanda biso batebe bakolanda biso batemo après ça liboso na bino Olobanini, beba zolela. Olobanini. Osepeli tende ba prince hein? Na sepeli. Osepeli? Et le ken bending. Ba ocha bino prince bo tambola bien. Bo kene pe wenze bien. E bongo lo bakati ozolo bati ozolo bando zo batama. Mobile no lingo ndengeni. Ogangela mobile no ni. Ogangela mobile no te so mobile no sele mabe moi linga lokati la gete. Okatela ke makasi okatela ke ni merci beaucoup bandeko bomoni esika penza ya motuya esika za penza kitoko bisiko yo prince salemi makompenza malamu salemi makompenza kitoko eza koleka tozali abiso na bino ndenge zali tokita tosola pena bandeko ndenge zali ndenge tozali kotambola ndenge penza to ali penza koleka penza malamu mingi to tambola penza biso na bino ndenge makambo ndenge za koleka ne toza okende tokita wana na se to sola pe na misa ndenge za osalema tokita to luka mwene okita kokita za fi mama tokita la kabo moga tokita tamela boye d'accord merci beaucoup merci bande to na ne toza na sende toza okita toza be kokita kuna temo réel okoya mbungo kotika be mwasi loko bamba na wana obeta 3 boules ngana ozalate oni mandama ozalate merci bandeko prince kitoko toza biso na bino toza kokita tuezala malamu tuezala bien merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi merci beaucoup bandeko bomoni nazalaki penza mwa likolo nazokitawa awa soki na beti bulu en tout cas yo mbungu Montréal mbungu balobi mbungu bambungu nyonso kozwa be problème ya bankoko yeba awa nokitoko muto obeta kebo mukonge kenda tala biloko yango merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision balobi mosala kitoko mbotata zela moto zela awa bomoni masolo kitoko tozosola na batata mosala bia malamu bakosala tosola penza ko
tobeta mwa masolo nde tozotamba tata mbote boni papa mboto ozokende na moto osepe na mosala ezosalema prince eza kitoko babongiseli bino te liboso ezalaki mpe bazelo merci oloba nini na mosala ya village buma lelo mpe village buma ezokoma mpe kitoko village ezokoma kitoko ezosepelisa biso agglomération ya mboka d'accord c'est non tu es calme merci beaucoup na moni traiter za to matawa merci bandeko bamoni mosala ndenge eza osalima na prince oyo babi prince ozobima ti aéroport ezobima mpenza ti aéroport ezokende mpenza ti kuna bisika esengeli bisika makambo te ezali bien bisika eza malamu mingi toza ya biso na bino balobi mabele bankoko topesa valeur mbote namata nabeta tuwa namata nadiamila ok misala bi ezosalema omoni kitoko ezali awa makambo eza kokende bakobwaka mpe mai omoni baboyi bakovise mwa mai awa nyonso te eza bien ekokende bien toza kotambola bamosala eza kosalema mpenza kitoko bamoto eza koleka bien malamu mingi tosola mpe na publike bazali awa bato bazali awa bakosepela na mosala oyo ezokende na prince oyo route oyo bakobe yango rocade rocade route oyo rocade makambo nde ezosalema kitoko mais toza biso na bino bokoyoka mpe avi mpe ya village oyo ndenge bakoloba awa village buma toza mpenza na kati ya buma babita buma bakoloba mpe bakosolola ndenge mosala nde ezokende ndenge ezotambola totambola biso na bino tosolola mpe na babita wana donc bomoni motuka mai ekobwaka mai ekovize mai elungula mwa nini wana ekosala mwa nini mwa mabanga babwaki mponsi bakosala ezala makasi ezala mpenza mpe malamu mingi bon toza awa biso na bino place kokende ezali te toza awa na kati na biso podcast télévision chafu nzamba nzamba oyo eza mabele na biso ya bankoko tokokende mpe tokotambola biso na bino kosola mpe koyeba mpenza avi ya babitan awa ya buma village buma babita village buma balobi nini est-ce que basepeli te na ndenge bakosala mabele mbote ata alungula moni tosola soki moye ezali moye eza tosola na yo outi wapi boye outi ti wapi outi kimwenza lungula tosola po tooluka bato akuti boye baotambola ti kimwenza bandeko bokomona tata auti kimwenza auti ti kimwenza lungula toza tosola mwasi ebimako katana tosola mwa moke eza yango mabe te nalinganga te mokonzi non te ngai nali na chef nene kolo village oyo village buma chef nene azali wana aza kolanda biso makambo tu eza ya malamu mingi mekalo koyebisa biso obimeli kimwenza obimeli wapi ekokisa nano mwa nini na mpona so ebimako kobanga te toali na chef nene kolo village buma mabe ezali te obimeli wapi donc obimeli kimwenza gare kimwenza boye na nsima na yo donc osali après peu combien de minutes kimwenza tia bon une heure de koki te nzela kitoko mbangu na mbangu donc une heure de koki te ezebele makasi boki ndeko ndenge alobi auti kimwenza gare sikoyo bozokende ti mikono ya aéroport bon awa siko toye kosuka awa mwana atourne mpona kota ti place toza toye na drapeau na epa chef nene merci beaucoup merci bandeko bomoni ndeko auti kimwenza gare ayawa ndenge baokende bomoni abi une heure de te ekoki te oui une heure de te ekoki te tozali kosepela vraiment na bakonzi ya mboka initiative ya bakonzi ya mboka bazwi makasi na bango bazwi bazosalisa ntina suka bon nasepela mingi na bakonzi ya mboka na biso na RDC Congo omoni bakonzi oyo akoti akoluka moyeno teke projet oyo asilisa yango bomoni président Fatou Beton yeyo awa azali awa mabele yango ezotongama projet oyo esalemi azosilisa baprince oyo esila moto mpe akokota mpe aluka mpe asala mpe
et si la paix pour na biso tout ça bien tozali moi ko bombaté moi ko kota politique té toza penza ko loba to linga te ke ba mbongo ekota na mabumu na biso ekota nini te eza penza kitoko te bon toza ko mata pona ko sola kuna na kati kuna bato bazali bato village bazali baliawa to mata to solo là merci beaucoup na ba konzi mboka merci na ba dirigeant premier ministre ba konzi penza bazali belé baza ko diriger biso bazali awa bali kolanda chef nzamba merci na bino na idée oyo bozwi ko sala prince oyo bomoni na sepel na ndeko wana wuti ki mwenza gara lobi 1 heure du temps et comité bongo vumeza ki to lingi dembe makamba bo awa to songa ba bitawa te bande nini ndeni toza ko leka ndeni toza ko tambola awa mboto boni tata bien mais quand il s'habille soir yo oza habita awa ya depuis kala ya depuis kala tinai kala mingi yo kala mingi te odomona évolution esiko odomona onde namona moto nana omani bali ya biso prince banini donc makamwiti mikaji mekwa nana omani donc so prince sili makambo funga mapenza penza o sepe le ba ocha bino prince bo le kabe normal chef na bino village ni nani awa chef nene donc c'est chef nene pas zo ndela misala olobani na bandeko ba kolanda biso ba oba monaki siko ezalo kwa village siko moyo vendre des alités asika biso c'est mamba ya lisiti olobi nini asika kibiso ke twana mbo baya lisiti le bano bandana lobi asika kibiso ke twana mbo kesa bamba ya lisiti to komina isasa ndo bateka bino boza mboka baya lisusu ate basomba pete sa mwana na zaka apa ya lisiti zaka ngonani zaka mboka aya lisiti zaka mboka zaka ngonani nako zaka pete ya mkia dimisika zaka laha azaka mwana awa oh donc moi tout mwana wana mukia azaka laha nde abima wa mama bango teka mabaya zabi ada buma na se sepo to kepe na buna se to mama bango teka mabaya bateka nini chaussette jaune merci beaucoup bandeko balobi tobosa te sika to uta tobosa te sika oyo to bima bomone sika oyo alobi soki mwana moko zakala nani zakala mais zakala ngo toyebi ke eza kisa bakongo kisa bayenzi donc zakala mwana mo donc yena yembaka donc anda ya bosana bino bon bando balobi mwana moso zakala ngaku na yebi kutu yepete na zoka alobi zakala soki zakala abimela wa zakala soki awuta wa bon na yebi te soki zakala nani soki zakala nani pe banze muna beta nini na koyeba te mwana ngo zakala balobi ki abima kota bumawa bano bobi bisika buma oyo eza penza sikoyo yali penza basali awa ezali esika mobe malamu mingi tozotambola pe tosola bamama tokomona kuna bisika penza makambo penza eza ebele awa makambo penza nde tozotambola awa mbisi ezobaluka wana koko mbote mbisi ebela babi ebele te tokolia yango bongo etambolaka bongo lala ulala combien boy ya mobimba combien ya mobimba 1000 francs 1500 ya mobimba 1000 francs oyo boy ebele te tokolia yango kaka bongo ebele te tokolia yango bongo kwei te tomeka nano te tomeka nano ouais pipi Mijan kitoko ya eza gu makasi penza on va bino awa
Biso to kalinga ka ba tonsal makwala. Wa muhumbu. Naza mukongo. Mukongo. Nini? Mukongo. Wa pilipili. Zile pilipili kuna linza za pilipili. Na pilipili. Pilipili bele ko. Batanda. Wala mimi meka misite. Nga kata ka. Kata. Esa. Kotoli ambiswa. C'est tout à la cap. C'est que bali aba ezokota na photo. C'est que pelempe. Pele nini? Combien? Ah. Diano. Na bien de tabando dipama. Pele petani. Pele pour les systèmes moko boya benda ba te na gérer des jeux. Jeu de quoi Jenny. Dans le cadre de tout ça motivation, et ça motivation. Ça peut motiver bat. Donc pele pele. Tabi na ona. Hein? Bien né. N'appelle toi. Ah, yo pèse-toi. Pele. Tu là. Tu vas bien, on a fatigué. Tu l'as ambiti. Au moins, il faut. Batembi sont bien. Bachani na kati. Les pisca ya bien, batarawi, ba aïe, biloka bien ka. Bonjour. Toi non. Toi d'apprendre fini. Ya bouma. Ça bouma. Je peux vendre kala. Vendre bouma. Obota pe bana. Nazana mwana maka. Tambala. Oka beto awa 18 bokotaka. Tokota ba 18h po tozana ba courant te. So tokomi 18h 19h mulili ye. Kureza te tolali. Ba biawa. Peda soki utoko ki mwana bana ba bota papa. Capo développement ezate ngo bana ba bota na bango. Bo bana achi ba bota. Bana ka wa monike ba ki fait bien te mas 14 15 ki aboti na ya kochine libana. Mutaroza swena azati. 14 15 kochiba. Bana 14 ans. Bakota na ba. So mutaroza swena azati. Papa a kipete makoki ezate akele. Donc bon ndiateka. Papa mkola bimina mana 14 15 akota prison. De a prison zarate. So kanjo bakeno kana se. Prison a ezate kama ba biwa mikemike. Do a pe mudipe ya 14 15 pe akoza la pe balingani pe basel makam. Babota ka, bana 14 babota ka. D'accord, merci. Merci Baba Ndeko. Bomoni toza penza wa na kati ya village Bouma. Bouma nezali. Ngakande ko tambola bomoni tolie mbisi awa. Mama la mbisi mo kitoko. Ata penza be pisi. Mama. Mbisi na mobimba kitoko mobimba combien? Deuxièmement, quoi là? Quoi combien? 1000 francs. Merci Boba Ndeko bomoni tuzo tambola wa biso na bino nga penda bolingo ya village na zana ngo bolingo mboka na zana ngo tozawa tukichawa na ninga penza ambiance penza kitoko bomoni village kitoko village Bouma eza village mo kitoko village mo malamu bomona deuxième émission to la tabino Antoine Kizenga avanda kawa pe na village Bouma ba konzebe ba vanda kawa Antoine Kizenga vanda do abano vanda na village Bouma ba kunde pe na Bouma wa bon avant kende bwe ko so pe na ba village belé ko kende bwe mboka kitoko na sepe na tata kana mo musique wana ka musique wana bomoni bolingo ya village bolingo mboka na tango na pesi encore merci le chef Nene Moussa Kitor yo sana village eta bongo te bolabani pour le chef Nene olabini pour le chef Nene
Asima nzete umela bota basuki ya pembe anguluma na mabolongo akoma mubange. Anguluma na mabolongo. Zala kadi wana de la mais o da petete. Eza pete. L'accent on a tarsu da pete. Engaye lokoso moral pardon ko lembate bande ko bozona biso. Kasi o mekali azotala pe kasi mengana zala nzala. Yekuna matratari za kote na yekuna. Mais o beza petete. Fale baliaka. Mais o beza makasi te. Mama osali kwanga makasi. Mekano ozwana. Fungola ngona. Naza pe mwambisa wa. Awa. Moko yala nga muyibi babi ba miyibi bazebela. Ambisa mama saliawa. Saliawa. Bon. Soko linga lia ezali bien. Ezala bien. Tolia pe nambisa wapi pilipili. Pilipili yango. Cha pilipili. Nalonga lingi tolia. Ayo na beto. Oh mekonga na osisa ngote te. Nalonga lingi mama tolia. Yabo tolia. Alia kwanga te. Nano lia kwanga. Nano lia. Pardon mama. Oh mbiso chaka ngoni nyawa. Lia mama. Nia. Bandoki ba wasoni. Bando ba ya olia mama. Mama na biso tozo ya kwanga. Ya kwanga mboga buma. Na mboga pana nene to kwanga. Kutoka. Bosa mloka ba jeni. Nakisango so mona mo zala ha. So zala ha. Zakala na seku na mama banga teka mabaya. Mama teka mabaya kuna. Alimuna mama banga teka mabaya. Na buma se. Ada nani mwana ngo? Mwana ngazaka enkoni. Enkoni. Abanda. Abanda buma se. Ikutsara mbongo. Ada na buma. Aga bota mina buma. Awita mboga ye na buma wa. Ayeko rengi. Babi ko asimba kisite. Etali yona ya. Wana makamvi privé ne mwato la na wezate. Tande kone wana. Ndoka zala. Okola muyadi ngape muyadi to komi famille. Ah? Batebe kwa kitoko mama. Na po tele kwa buma po na nzala. Ngala mboka tuna kitana na village fona liaka. Ya bongo te. Mais na bengi bino bolia okasi na zaki ndoki. Ah? Tena zaki ndoki. Yo muyanzi mbwala nze. Kabamjambu. Yo zolana mboka nene. O mboka nene. Na umela. Nakani. Nena umela. Azana nene. Aza mukonzi na biso awa. Oto tiaka motema. Alinga bino pe minga sola na bino. De base na biso ye wana. Oza ba jeune. Donc c'est pas contre la bino makasa. Bana pe balingi emi. Bana balingi nene mi. Alingi pe tera bakwanga mingi na bambi. Nene. Bon kasi meta matata la olobani pona chef nene. Olobani pona chef nene. Na pesi ka merci chef nene ndenga sunga ka bino ndenga batela biso ndenga cha basoro bakengela ka biso. Mubulu na mboka nezala te muyibe zala te. Kuno na kota te. Aza jeune bana mike. Babi ya peso peso mi pona buma ba muyibi bakosa ba mapangwa. Chef alinga bonga te. Chef nene umela. Takwanga yango ya mboka nene yango. Tolia kaka. Tolia kaka. Kata ba boyi na bongo kolia. Kata ba boyi bila de chef nene umela. Yo de colonie. Naza mkonga. Lemze mboyo. Endo kizobe ya. Ndo kizobe bakakile moya ya. Ndo kizobe mama ndo kizobe kuma bunengana kuma yingana. Endo kizobe ya. Mama. O meyema te. Kuja munyoko. Ndawe kuja kama ngala munyoko. Nena umela. Aumela? Viens d'appeler dans mon atelier la makwala.
Na besoin bon. Pas nene. Bana mta besoin bon. Na teka na ba kwa na kanso na 5 mpuka na de carton makwala. Mais ça mutuma bien na mboka na bino. Asola bien. Na tantini puis mtazolo bandengo na umela enda pesa mbonga kwa. Ndoki zobe. Ya ndoki zobe bukandiri mama seka yungana diaka. Ndoki zobe. Mama ndoki zobe kubabuli bana kuma yingana diaka. Mais bon la petite et puis mbisa wa mère balambi kitoko. To so la ba tu pende be to dali ma so be zo le ke be mère. Mbiso yo. Patama. Nakali na makola na haji toko soko ye luka tantini Brigitte na kata buma yo lia makola na buma likola nene. Na buma likola nene. Ya nene. Ouais maman bonne foi. Yon da pesa nga fond o. Ouais maman bonne foi. Yana zrom. Moi ça va. Ça va d'ab. Diallo pa. Ya pesa savon. Dia vient de parler de savon. Wana mkonja mboka mkonja bayanza buma likolo nani don nyalu panem mkonja bayanza ya buma likolo do nyalu panem mkonja bayanza ya buma likolo do buma likolo kuna da bayanza do chef nene achai merci bano bomonya wa makapende da kitoko ndenge zalia ndenge to sala route kitoko moka ndenge to la kisawa toza biso na bino ndenge to sala makambu ndenge penze za otambo lezo kende penza be malamu mingi to pese encore merci na batino to boko landa biso partout monde la tibisike to bino to lebi to zalia wa makambu to tambo la penza malamu mingi ndenge to zalia wa toza biso na bino toza penza okende bomoni bandeko ba otera pe manyoko wa banyo na balabala ezali bakoni pe ezali bomoni bato balamba pe na bakoni pe ni ezali ba olamba batani bakoni pe ezala be combien wana ezala 500 bo manyoko combien nyoko 2000 yo da jiwa mboka obeta bale betela nga 5 dada nandi mayo ayebi na eti betela 5 dada yo yebi 5 dada beta dada zo bale beta 5 dada beta 5 dada obeta 5 dada soko beti tele na che betela nga 10 dada na kado na opesa didada arrêtez omoni zela wala binini bandila raté ayebite bandeko merci toza penza na route na biso kitoko un grand merci na village Buma tozokende totesa bino ndenge bisane ezokende ndeza osalema awa tozopusa na biso na bino makambo kitoko na village Buma Buma ndenge ezali awa tomoni mama o nini bimia mbote mama aboni o nini bimia mbala ngobo zwango wapi tozoka wapi nzete nini bota Pourquoi vous avez la mécanique? Bana mboka na bino basepi. Balona mboka. Debi sanzete ya pondu bien ya matembe. Matembe teza kama bakasa na ngoba nya. Ebongo uche kwa mi. Oyo. Mbala. Bayo na ngapi lo ngote kwa tina. Donne kwango ayo. Kwango na. Yope umela na village Buma. 100% muumbu. 100% muumbu. Ngawa mutolola ngayo bakundime awa. Loba kiumbu batala. Loba kiumbu batala bandima yo. Nzebo Buma. Nzeka mwana Buma. Menkal mwana mbunu. Nze mwanki ke bulunja. Mwana mbunu. Bulunja kwini. Idiof.
Idio kibulu. Idio kidio fom nzangala. Mete yo le bitala omoni ba wumbo munoko na note yoka munoko no bo botato sola munoko nze ba wumbo nze ba wumbo mbunu mwana mbunu mwana bulu mo wumbo mempi mwana mbunu mwana mbunu mwana bulu mwana bulu ngeke no muna munona betu yeke na kubalana imbunda ezo balana bawumbu bwafo eta bango te mama mme mwana mbunu nge mwana wumbu nalobi bien te omone kimbunda ngana za mbunda idiofa siko babunda bateke bawumbu tozabe batumo moko bayanzi pe muno oyo zoloba muyanzi pa oyokango muno opozoloba pe muumba oyokango muno opozoloba pe bateke ba oyokango da bongo te omwe kana soli bien bande ko moni to sali mwani ni moya ba maloba bomoni ke to te sabino bizonyo tout to bikolo be moko to atata be moko mama moko to zabe batu moko na mboko Congo to boyi séparation to ngi séparation ba luba pe ba tapela ba songe pe munoloba ba yokana ba luba na ba songe même musique na ba pe ndenge moko ba bindaka mutwachi batu nyoto pe ba dabalo ba ndenge moko da bongo te mama. Merci beaucoup. Merci bandeko toza penza wa na village bomoni mo kale zone ba bana ba osakana ngaye na mboka ndeto kolawa to sakana wa to kima bembango basu village te bozani prince yango boza fier na prince na bino chef nene makambo yo lukawa chef nene makambo lukawa matalio. Merci beaucoup bandeko wana bomoni manaka na biso eko penza pe na suka bandeko tozaliawa na entrée ya nzoko to koma be na village buma to koma be na village buma omoni ambese village buma ne ba bazali nde to soli ne makamde zoleka eda penda kitoko mingi bo sepeli penda na village na pesi ngo. Merci na chef nene denga zo kitemo zo landela penza misala ne zo tambola eda penza kitoko mingi na pesi penza. Merci na chef nene, merci penza na bakono to mboka ide bozwi prince oyo bomoni prince oyo e usiti mikondo e matiti njiri baseriti gar kimwenza bomoni mutu to solina ya wuti kimwenza atele miwana e bataki mwenza ba wuti ba hoteli makawa bataki mwenza bazoya ba hoteli makawa bataki mwenza ba so komi awa oluki mwenza komi awa yebake pono bima aéroport ezala ngo facile au vous donner moi ma B0 mo komi nango. Merci beaucoup bandeko na pesi ngo. Merci na mama pasteur Brigitte Nteka, merci na losamono mama ndengo zo sambela pona mwana chef Nza Manzamba makamwe kendeli boso monsieur tambola be malamu. Merci na mama prophétesse mama pasteur Brigitte Nteka ya les saka orphelin aller saka babola balobete na décembre nyonso tout Brigitte Nteka zala kawana ngape chef Nza Manzamba na zala kawana kopena. Merci l'église Mobimba kimi abota bino de côté bemba la sima partager na biso podcast télévision commenter na kati na biso podcast télévision toza. Merci na yebo boss Roni Maludamba na boss c'était mama Laura Chou bisous kimi abota bino de côté bemba la sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo